asukisi bokasi kwa liwa alakisi biso nzela ya bomoi wa seko yango wana lelo kosambela mpo ya ndeko na biso nzambe ayamba molimo maye tebete akoyoka losambo la biso yave sacerdotat ya basango bayi abe etebi president abe noel Ouladou abe Tomba Vincent abe Bamou Mimi abe Evan Emmanuel abe Omer Nyanga abe Kousop Tempoba. Mambi makala maneki okombo ya tata pe ya mwana pe ya limosantu olambo ya mokonzi wa biso Yesu Kristo olingi banzambe tata pe bondeko ba ya limosantu ozala na bino banso nani mobikisi okati ya mokili moye moye mwa lipaya mokili mwa bavoyageur yango wana tosangani boye mpo te totondo tata nzambe mpe tobondela ye lisusu nzambe azali ntangolu soki ndeko ya biso boulangeri azalaki na nyongo ya masumu ebete azalaki mosumuki nzambe azalaki moto bato baso kati ya mokili tozali basumuki kasi mokonzi Kristu oyo aye kofuta masumu mabiso bato bamokili ngolu ya tata nzambe etikali komonana kobanda Kristu asekolo kati ya bawa natembete boulangeri na ndambo na moke ya elikia na moke ya boyambi mpe bolingo yatikalaki kolakisa na kati na biso na bayakutanaki na bango na bayafandaki na bango bayelibota baninga okati ya misala ndenge na ndenge asalaki asilo tozalaki boyeko ya kobondela tata nzambe atoli asolaka zalaki ntangolu ayokela ndeko wa biso tata wa biso moninga wa biso mawa mpe ayamba ye na mboka ye kote ye mpe lokola mwana wa na bomondelo ya
kotikela biso lokola testament tokolanda mpe lisusu ndenge nini santu Paul oyo asalaki expérience ya boyami na kati na bomoi wa ye ndenge akolendisa biso te tobwaka elikya te mpo ya bato balali pongi ya liwa solo totia elikya ya biso mobimba epai ya Kristu Zambi se na Kristu wana tokozwa mbano ya maso tokolikya na Nzambe. Kristu alembisa biso solo na kati na boyami wa biso boye wana bosangisi biso na poko ya boyeba na Nzambe totiki misala na biso ndenge na ndenge po te tosangana boye dans les requêtements po ya kolekisa tata Nzambe balulima biso mpe boyami wa biso basolo pepo ya masuma biso bana ba Nzambe kote ya solo tolongo bana kofanda mesa banipati mokonzi Kristu ye moko alingi kote tosangana na ye lisanga na poko ya lelo atokokanisa mpe tokotondo tata Nzambe mpe likabolo ya bomoi oyo apesaki na papa ya biso mpula Jésus. Nandimi te nasali mabe biso Nzambe tata biso mabino bateko nasungi mingi na makanisi Komaki David pene na tango ya kowa apesi mwana wa ye Salomoni mateya maye na kokende na ngai nzela bato banko bakokende yo zala makasi mpe omilakisa mobali kenza oboma mitindo ya Nzambe wa yo landa nzela ya ye tosa mibeko ya ye na mpe mitindo ya ye tala makambo manso
lokola makomami komikanda ya Moïse. Na tina te ozwa bolamu na misala na yo miso. Bongo Nzambe akokisa elako eye alakaki ngai. Soko bana bayo bakobatela ezalela ya bango. Soko bakosala malamu omiso mangai. Okonzi wa Israel okotikala na bango seko. Davidi awei akei kopema umboka ya banko. Bakundiye umboka ya ye mpenza. Bandeko liloba la Nzambe wana. Tango wana tolendisa mitema ukati ya mawamba biso. Mokanda mayambo masantu Polo na bakristu bamboka Tesaloniki. Eteni ya minei molongo mazomi na misato kino moye mazomi na minei kobakisa molongo mazomi na sambo kino moye mazomi na mwambe. Bandeko tolingi bozala na temete po ya bandeko balali mpongi ya liwa. Boyoka mpe mawate lokola basusu bazangi elikya bakoyoka mawa. Biso toyambi te tango Yesu awei asekwi. Sebongo batu bawei oboyami Kristu Nzambe akosakisa bango na ye. Na nsima biso banso totikala te mokolo mona. Tokosangana na bango bakokamba biso omapata tokozwana na mokonzi olikolo pe bongo nde tozali komboka mokonzi seko. Bolemisana mitema na mateya bana. Bandeko liloba la Nzambe wana. Tozobele yango tozobela yango na ndobela na langage ya biso ya bato na source na biso na kati na eklesia ezali se na kati na Bible na kati na liloba la Nzambe. Yango wana David alobi mai maso Moïse apesa c'était Torah bato attribué maso ma Ancien Testament surtout buku ya koswala babengi Torah les Pentateuques, le 5 dernier livre c'est à Moïse, on les attribue à Moïse. Nzambe atikali kolendisa bana ba Israel ebatikala na confiance epai ya ye, confiance totale. Soki te tobateli maloba ma Nzambe solo toti elikela biso confiance na biso mobima epai ya Nzambe lokola papa kula ayambaki atikali confiant à son Seigneur. Tout ça lui diront yango wana mpe akolekisa biso bana kotina na kata mokili. Restons fidèles au Seigneur. Il n'y a pas d'autre voie de salut si ce n'est que s'accrocher à la parole de Dieu. Na kitani ya baba letu ladi kaloba dozina mkana wangu na ya Santo Paulo na basusi mambo wa Tesaloniki. Paul misumu tebi motoana un pharisien
un bon juif pharisien. Oyo atikali na ya obimba ka bazalaki nano akukolaki Yesu te. Nzambe tata wa biso yamba sambo ya biso na bolamu zalisa biso baso tobungisa mayele te otango ya liwa kasi tokangana se na Kristu seko ye mokonzi mpe mobikisi wa biso obileko biso seko. Bandeko boto bodeko Yesu Kristu mokolo bakangaki alipesi mpe andimikoloka pasi akamati lipa atondi yo abuki yango apesi bayekoli baye alobi amatani kolia yango bino baso eye ezali nzoto ya ngai na kokaba yango po ya bino. Professor, pequeno na yo, na tua vocação, os alimentos
Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les gens qui nous suivent sur notre site internet r2congoinfo.fr. Voilà, c'est Dani Tsunami en direct de Kinshasa, Balobi Kinshasa Lengyo Wapi, Kinshasa Sentiment, Kinshasa Maramno soit bien, et ça n'a pas mbo kana biso babi sakana nango. Voilà, donc là je suis avec Sandrine. Ma concert qui habite à Londres, donc il est pas à Kinshasa. Donc le lot, un an, il y a mort, il y a papa Nabiso, papa Jerry Boula, ou à Koufaki dans le mois de juin, le mois de juillet, aux États-Unis. Alors le lot, il est vraiment dans une église, et puis par après, au Kende na salle pour na comme la moi, André Zalaka, moi ko potomeli, pour na mémoire, il y a papa Nabiso, papa Jerry Boula, vraiment. Batu bauti États-Unis baye, batu bauti ba Canada, batu bauti ba Londres, baye vraiment yango ana lelo vraiment tozo pesa vraiment comment dirais-je, tozo pesa pela lokumu na papa o aboti ba nebele, papa Jerry o ya kufaki na Los Angeles, na New York, vraiment tout le monde ba présence ya Blaise Boula, son nom ba papa Jerry Boula. Donc présence il y a Blaise Boula Ali, donc présence comme on a vu tout à l'heure, je suis avec Sandrine. Donc voilà, je suis avec Sandrine, hein. Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Dani, ça va? Ça va bien toi? Bonsoir les amis, ça va tout doucement. On est là, on se retrouve encore chez nous. Chez nous, à Kinshasa. À Kinshasa, et ça se passe bien. Malheureusement, on a occasion à Boyer pour le mémoire de l'oncle, tout ça, mais on est ensemble. Ok, d'accord. Donc voilà, donc ça continue. Avancer, baby, hein? Ça va, non.
Sakana nango. Mais batumi qui batu nanga vraiment pourquoi tsunami? Oh ba pesanga komba tsunami. Toyebi que tozana l'église toi na tanga mawa une année ya papa la biso papa Géry, hein, papa Géry Boula mais pas question l'équipe même dernièrement tout ça qui biso mona Sandrine hein, na France a tout nenga pourquoi tsunami. Alors nebi pété a vinanga Blaise Boula, hein, ingénieur no yebi babi album asika. Et oyinda mabe. Bonsoir. Avant qu'il parle, quoi prendre les lots, comme totuna tsunami, nakolo na sens ya musana nakolo bani auteur, compositeur nango, donc yé penza mutape sa kombo wana. Bonsoir, un mot pour l'occasion de Daniel Lobby et puis Nasuka, toyebaka pourquoi tsunami. Na bengalinga na krimo boyo oya boma moto, boma pimpin na lelango mabe. Bon, yango ndeli bosu na bandela rama muke pona yoka yango tellement trop, ça a un plaisir. Mais ba longo la terre. Mais ba pourquoi tsunami? Sandrine otuna. Non, bah tsunami eza d'abord il y a dara ces mecs. Tobé en route beau kilo. Pour papa Géry, il était comment? Pauvre. Il était comment quoi? Voilà, donc tout ça un lien et une vraie famille. Bon. Oui, monsieur mon asala quand eh ba tuninga babi ah ba mona ki olela na matanga ki Esther ngabi oui wana na lela muke mais na musicien moko adi mamo adi londole mutasongi songi alobi oh Blaise Boula ngabi ouais yé kutu soki ka meki ka na osilika moko modèle na olela. La relation est profonde. Voilà, c'est mon grand frère. Non bon, combat tsunami eza tellement to sepela na tellement to linga ye siko to lela to senga sala comment on sala l'émission dans daro boya pour la biso qui ba prédiction ça que yo faut comment on sala l'émission pour aina ba courage mongo nani et si la te yo confirmé hein et si la te donc siko yo tellement to lela ma mi se kita et kita boyebi ka tant mai débordant na nga tsunami ya to bara pinzoli na ngai tsunami garati. Merci beaucoup, merci. Okay. Dani, nazongi sepana. J'espère que voilà, tembesili pour la question il y a comme tsunami tozu vraiment source nango lelo. Un plaisir monsieur. Tété. Yango na lobby elo msweza teka yango. Teme bon, ngape na baby saka yo bo mai moto na pelisa na suka la femme du patron pesa mais wana to yengla ngom comme sous. Wana boma pempe. À tout de suite, merci. Abiwana eza Kindoki qui avait dit no boye bikaka Nicolas eko système ya Kindoki donc tozo ke na salle hein to ke na salle to milama ko no boye bikaka présence ba Eric Ezali présence ba petit na talaka ba États-Unis talaka ça va ah grand c'est ouais ça va ouais bonsoir ouais, bonsoir ah tout le monde yokani boye na mawanyoso talaka to yebi tozana papa Gérard qui bokenda kuna papa Gérard Koufilolo 1 an hein ouais. Moi mon bato baotala pour site n'est pas partout dans le monde bon et là on enseigne à raison merci na bato nyoso bae ba master famille donc ça fait 13 ans depuis na Longakin et na mon vraiment amour est toujours donc minga lo batena remercier bango famille Boula Modimba peut te remercier bango ya minga quoi et ça fait plaisir donc c'est tout ce que je peux dire ouais. D'accord, merci beaucoup. Honorable Serge Kaye. Akena mabele Elise Patrick Boda komena simbi ba fe yoke no musue yoke ex yoke no nganza yoke ex yoke no musue yoke yoke no nganza yoke ex yoke no musue yoke ex yoke no nganza yoke ex Gani kule bakula kasaki kinyo ya da bombole na leli katra mumome zamba mi badi bokula ke ba fekato Cédric Elou
no nganza yoke no ngusue yoke yoke no nganza Colonel Makoui Maître Moti yoke no ngusue yoke no nganza yoke Shenana Akoloa Staff chez Sam Shima Pita Pota Pota Seke Ambassadeur Salumu Kulutu ya papa ya noko ekona biso Bula Chéri oyo atikeli biso na juillet 2014 na États-Unis na Los Angeles. Voilà. Donc on pense qu'il y a une parce que famille est allée monnaie. Les États-Unis, moi, premier la famille est allée, tout ça qui rituel de nos sénégalais pour l'enterrement. Avec l'Europe, il y a un biso, moi c'est les Guinéens. Mais non, famille est allée élargie, Kinshasa est allée base, il y a biso Banso. Donc il y a des questions de Yahawa, la maman d'été, Bana, associé, la programme pour finaliser ensemble dans la ville. Donc encore une fois, merci beaucoup, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc là on fait ici, parmi que service est comme une prête. Donc nous avons la table de Libanais, la aile droite et pied pas la série est vraiment Nyoso et les gars dans la concorde, la Guinea, la Liménia. Toyeba, la conscience de l'Isso, à chaque instant de Maniawa, raison d'être dans l'Isso, ils alignent pourquoi on est là. De là, la série, Nyoso et la Guinea, désorienté, nous allons avoir plus pour la lumière, pour l'amour, pour la fraternité, la paix. Donc, le service est ouvert. Dans le fur et à mesure, on va penser qu'on se servir, Manila Balani, jusqu'au bout. Ça, les années, jusqu'au petit matin. Donc, Oyo, Azara Makasi, on va là jusqu'à l'aube. On va quitter Azara Moussika, à Kogo, donc, merci encore. Bon appétit.